congodialogue.com. Soteli na kati ya Congo eza na orchestre eza na succès le wa bisote. Dis-moi la mene école. Wana baza bano ya ngai nga na fabriquer bango. Ya za greco-men nga na porter parole to ndenge mo te. Leader comme na âge ménopause, leader mo comme de ya koko azoluka muto akoko simba ipo akufa. Nga na yebi mona mobali wana ndako nika nguba na nini na wenza kimbondo. Tango zo tanga makamu na kati ya ba makamu ya musique oyo, ye faut me makaen oso ka ligne moko na ba Joël ba réseau, ligne moko na ba comédie na mususu ya niveau nga na ko comparer ko sa comparaison nga na été babiloko nga na pesa ye na salsa ye na eda ye na kabela na babilamba kutu ya kolata mona mobali wana moi sili kwa kinga dia botola sankara moi na ko gumba ye na niki mana machine nguba ye bige ki garçon plaisir congodialogue.com. www Congo Masolo Congo ko solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi. Congo Dialogue. Francine Ngembe mission. www.congodialogue. On peut me faire tomber mais jamais me faire stopper. Le problème est que de tomber, de ne pas vouloir s'élever. Je suis très ravi de savoir que vous êtes tellement nombreux. Vous êtes branchés dans votre chaîne Congo Dialogue avec la patronne Francine Ngembe, Babi Maman Sociale, Maman Solarabia. Merci beaucoup na internautes nous surtout aux yeux du Bakou Pena Rolanda. Quand je suis le mot de la presse congolaise, ngana sona kitina terapona je donne la vérité. Donc na beta kanzete na ngai pambate pour ceux qui font mai vérité ne faut leka. Makamunde zali. Je suis le mot de la presse. Merci beaucoup na bandeko tout bazu sur Libakou Makasi Hollande émission Terra Nova. Terra Nova c'est une émission qui est présentée par moi, le mot de la presse congolaise, appelez-moi Gucci Mabaya, 3 fois star. Je suis là. Comprenez que nous sommes en plein centre-ville, nous sommes en immeuble à Botou. Personne ne venu porte-parole, il y a Yemoko Vigésie de Nian, c'est fait Richard des Poules, garçon plaisir. Concernant le mouvement, puis concernant le news et les mouvement, garçon plaisir, je ne sais pas ce qui est déjà. Mira, déjà, déjà garçon plaisir. Garçon plaisir, bonjour. Oui, bonjour. Boni. Ouais, Boni. Bien, Moïse, yo mon déjà garçon plaisir, yo mutu ya makambu service Al-Qaïda. Service Al-Qaïda. On a service à Jésus Nias Natina yo. Ngana za mona na ye ngana za teke sekinde ni ngana za mwana ya faire gola l'impérateur de la rumba congoliano. Na za mwana oye a fabrica. Garçon plaisir, merci beaucoup. Nabi que le mbio beba na poto ba sepeli et CPC ba Simon Pocho de Paris. A Betty Maboko on a parlé pour aller là pena faire gola moi trop. Garçon plaisir. Tu veux t'en sur le mouvement. Boni santé mouvement. Ouais, santé mouvement vraiment ça qui toko santé mouvement batala on n'a pas musicien ou bien porte-parole na bango tant aux autres déjà porte-parole ndenga zaele oye ba ke mouvement oyo ba vivre bien maramtu et ça qui toko. Donc santé mouvement donc tant aux autres on a déjà besoin là que ça déjà ça bien. Il y a au moins déjà dans mon gars c'est bien donc c'est que ma production est déjà normal. Garçon plaisir tout est normal qu'il est solo moni le loyo orchestre de jet set les orchestres oyo bato mo tila mo misu trop bato ngol ko balandela ba vie na bino mo trop le loto moni moko na bino animateur na zali na bino azalaki na bino OK donc ceux qui ont information na ngana peut nous confirmer que bo pesa que situation indéterminée azali na kati ya prison pour suite ki abomaki soki mutu soki ndenge donc wanande yo noroye bayango ezana onde nini azana indéterminé to azana kati ya mouvement de bo pesi bo bombi ndam. Ouais, donc à la suspension indéterminée, je aussi là nasir na rolekaka na émission na bino pour na rolobela yango pour le moment vraiment na za pour na rolobela yango te na rolobela makambu na ye jour suspension na ye et aussi là na roya na émission na yo na lobi à partir à lelo suspension ya kingandi esili. Donc suspension déterminée zali ke et aussi la lelo et aussi la lobby et aussi la te. Au centre temps hôtel ta na présenté. C'est non que hôtel na ro bango na micro te po batni stuba ba. Ko ngi la xate ke bato kende ko filmer kuna ezo la xake bana bolingo na e. Tamsu ba biso bato to hôtel na ndenge ya robomba na. Biso ndem to na bolingo ne makasi. Po ebembe ya ndeko na ndeko akufaki o soit déjà ya bomaki ndenge ya rumeur ezo tambola bimaki ba kunda lelo. Est-ce que ne va attacher cette bogo chapé makolo kuna? To ke te point. C'est bozala yi. To ke n'était pour nani to sala kana bango donc to ane loko to boya to ke te point. Bo comprendre que na muna bino na sel mabe.
Bon, asali mabe, bon, erreur, asali on a un côté, erreur, n'eng ezalara, que erreur et la ramutunios tout, erreur et la guiée, donc erreur, quoi. Si sali que lelo yo, en prison, donc ils en ont erreur. Mais garçon plaisir, dans une news moroboye, il paraîtrait, mais news rumeur est cause à l'écouter, cause à payer solo. Mais rumeur c'est comme si c'est solo, que moi quand il y a grand musicien mboka oyo. Oto yebi surtout Kofi Olomide grand mon pao akendaki na cortège mobimba quartier latin na prison pour na golta la Bercy to yebi te Bercyaki musicien na bino ko tu atenga maki au PC situation indéterminée mais to yebi que bino jet set na quartier latin monati mo loko mo ezalaka parce que yaki ko tala ngo cela veut dire que non c'est que Bercy comme keda mo panzo na don ngeni lobelo moko wa ko kotala musicien na biso wana ya kumema ba caméra batumsu ba kena ndenge ya kumema ba caméra ba kena ndenge mo ya litio batala ye ya koti prison boye na ndenge ba biso ba garçon plaisir tozo kena ndenge moko boye na kena kutena mona mai to sola ye nde tozo kena biso news tout na ba musicien na biso ba marque house ba nani tozo kena ndenge moko bo sentir que to kena bolingo ya mutu donc bateau tout ba keyi wana donc ngana yebi bango te zaka yom tozo apprendre nga bango po bango vraiment na ndenge calcul na biso to calculer bango vraiment te donc ngana apprendre ba maram na bango na ndenge na bango donc ato apprendre nga yango donc bango ba misa maram na ngana na temps ya occuper ba maram na bango te. Alors ceux qui le bena mi prison heureusement c'est pour que ça frère heureusement c'est pour que ça mona musala ngana mona musala donc na décision na rezoité orchestre ndezana to zana patron Abisso fait rigoler à l'impérateur de la rumba congolienne après na simanae za DG Blaise Polo donc ceux qui sali que c'est bon na roleka na émission na yo pour na signaler ba public news to balinga biso que suspension ya Bexi et Sili. Ouais, merci beaucoup, comprenez que là c'est garçon plaisir, il y a un garçon va plaisir, babi porter pour et mais je suis de ça fait rigoler. Tous les tali solo, tous en ayo kaka, tous les tali solo na yo. Concernant quand on a biso pe to kota moi muke ma solo mususu. Mais je suis nani garçon plaisir. Tout le monde le loyo bat bazo beta moi ma solo mingi concernant mon mouvement na bino. Bat bazo lobela ngo trop. Selon yo moko que bino moko bino nde boluka ba guerre wana to nde bat balukela bino ba guerre. Bon moni lelo so teli na kati ya Congo ezana orchestre ezana succès le wa bisote orchestre lelo eroza na ngota muso leader akomna âge ménopause leader mo akomne de akoko azoluka muto akoko simba epo akufa mais atali ke na ndenge na zaboye orchestre nino na ro simba il faut ya a toucher l'impérateur de la rumba congoliano pour epesa makamba ba ebake asala ke le romobo donc batu tundongo mona ka bango na kati ya Congo abanfiaka na biso mutu tout rêve na ezala ka njo ngai ndeza na fona beta pas faire rigola. Donc biso tozana makambu tozana temps ya occuper batu te tosa musala na biso donc faut tout nga mingi makam na biso ndenge zo tambola. Oka bino moko aboza rando no mona bino bozana pes papa na bino uta na maison mère beba na mabe na bité so bobongisa tozana rando na batu na quartier la terre kutu koloba kutu te biso tozana problème na mutu moko te batu nde bazana problème na biso batu nde balukela rabi batu nde bazana problème na biso tozana problème na batu te. Est-ce que bobongisi déjà na quartier la na maison mère tonde au moninga na minute il faut epsanga ke na minute vraiment ma solo album na biso qu'est-ce que j'avais dit donc toya te mangambo ya kosolo importé yango wana donc nga naza te mpona kotanga bakombo ya batu moko boye ke bandengani te na mpona kotanga bakombo ya batu te nga naza fait rigola donc soko kati makila nango omona ekomi fait rigola l'impérateur de la rumba congoliano nga naza mwana na ye donc il faut tout na nga mingi makambo ya patron nga fait rigola lelo pe naza na tente ya kotanga bakombo ya batu moko boye ando tangisanga bango na sekwisa bango. Comprenez que c'est grand plaisir abi batangela ba komote ko sekwisa bango alobi ka yeso ki mutu mo déjà kufa na ya moluka mabona succès na sima faire ko. Comprenez ça langage que ye bana potonga te ça langage que moi je suis le monstre de la presse congolaise atalanga na sala na ngam na sa musala ngam ma Francine Ngemba tina ngana sala monsieur se pesa batu je salue Cadena l'artiste et donc merci garçon plaisir tozana yo moi mukie parce que moni oza émission Tirano faisait émission de bomba vérité sur le baranyonso donc oza ke roloba photo loba garçon plaisir au musala musala bien wana za pena bala tout bayi saranga c'est non garçon plaisir lukai mukomsu solo na asa musala bien mais ce que na musala yo po salaka to na réplique na biso alors c'est ko tengela zota 3 personnes théorie que non basala pe musa so batemi nga garçon plaisir pe nazati le longa garçon plaisir nazana no muto makambu naza service à kaida leo na sali école na ngai so tali ba matie mabusa ba bimi job onzale ba ali ba tebele ba ali ba
Dadi Mola baya ebele bali donc nga garçon plaisir banani ba Dadi Mola mene école wana baza bano ya ngai nga na fabriquer bango garçon plaisir baza bano nga na fabriquer bango lelo ngai Dadi Mola lelo yo na kati ya mboka ndenge ezalaka ke totyaka ba férié ba makambo boye jour boye papa Kabila boye jour boye lelo mpe garçon plaisir fo bozala fier mpo na ngai ke garçon plaisir lelo nasala eloko moko na esalama te na ntango ya kala bamatie mabuza bayebi makambo oyo ezalaka porte parole mpo alata bien il faut ezala Roger Ngandu ndenge anda outa poto basakara dekuta ntango na ye naki porte parole na ye na eloko moko ya sika so otali lelo oyo omoni jobo nzale omona noko swenta ibo omoni Dadi Moula omona noko porte parole mais aza propre omoni Kingandi omona ke aza propre donc lelo na eloko moko boye porte parole na musicien bakoma ndenge moko eloko ozoloba wana tomona Sankara dekuta yemta banda yango yana sa eloko wana naza tente ye ntango ozotanga makambo na ye na kati ya bamakambo ya miziki oyo ye fo memaka ozwaka linie moko na ba Joel bareseau linie moko na bacomédie wana mosusu ye aza niveau nga na okosala comparaison nga na ye te Sankara dekuta likolo ye aza grécomane nga na porte parole to andenge moko te. Voilà, la porte comprendre que Babi Sankara d'écoute la grécomène, il y a sa porte-parole, mais Babi Sankara d'écoute ça l'école de Sankara. Tu Roger Ngano à niveau mon été? Oui, savoir faire il y a Roger Ngano tant on est TV au boulot au président de la République. Ngana ro lukatike na kota ba makambo ya batumo lo ba ngadia dia oso ga moni mutu donki bande kwea na mabele ko bamba na ko kwea na mabele na yango so tel lelo yo. Car mutu mo ba kwela na mabele a botola e mwasi na ye lelo yo azwa mwasi na ya cha mwasi na pa. Via mwana mobali ane koma na pasi nani mabotola mwasi mwasi liko kingadia dia botola Sankara mwasi tena otanga komona ete muto zoloba ona nani abotola mwasi tozobeta lisi botola mwasi liko ba théâtre na ya moni mutu alali na mabela ndiko parole ko panguse ba sapato yango botola mwasi voilà prêtre sans esprit prêtre comme botola mwasi ba prêtre omoni prêtre ndo kumisa ye na miso mwasi no boke na mwasi na ota msusu mwa resto bani omoni prêtre ndo panguse ba suslie bani ko lembule ba mandefu bani mwasa tel mbala nga za sans esprit ndebo abwaki sie donc no kona pe afini numéro na ndenge mwa kundal pe momi ache wana après ayo benga et kasi yang musala yango wana memare ba poto yango lemba ba avion yango kenda ba poto pampa ba kenda vutuka ko kende poto la cité ko za millionnaire hein ok na poto zongi ke poto zongi mais tamsu babiloko nga na pesa ye na salsa ye na eda ye na kabela na babilamba kutu ya rolata mwana mobali wana nani mwana mobali na eda ye trop na vie o pesa bilamba rolata ngana yebi mwana mobali wana ndako nika nguba na nini na wenza kimbondo Sankara nika nguba wenza nika nguba tanga nika nguba biso to ba chaîne oyo to na kati ya bandalo wana to ba chaîne oyo ke bato bande ko banga biso so amoninga ya te fe na ngande garçon plaisir ndenge nini ya te abumsa loko na kabele ya te pe tanga le ka jour boye yaka ozo mo loko wana za bato ko tangela nga bango te nga fo tangela nga ba Blanchard Mosaka ba Roger Ngando so mona bato nga na tanga na otombola loboko wana ba bato wana sena ngai do ba même pas niveau mon ngai aya tindelo nani papi le prince pamba ma ro gumba na ni tindelo papi le prince ye na ro gumba papi le prince na ro gumba na niki mana machine nguba e bike qui est garçon plaisir ouais mais la maison même parce qu'on a na garçon mon père zawana oselo ba français boye yé parce qu'on a ligne na ndenge na $, $. Donc wana za ba petit na biso lelo ba ye monde sika donc ba félicitations vraiment musala donc c'est bon quoi ba courage vraiment appelle ligne na so te ngana tango ngana tangelo Roger Ngandu na Blanchard Mosaka donc wana baza bano ya biso to boti ba bimina sima école na yo wana ba na école na biso le roi yo za école à Roger Ngandu na Blanchard Mosaka le roi là ba bandeko na biso mutusu baza na école à Sankara d'écoute bon na yebi bandeko we wasala bene école ngo sala ngo na yebi école ngo te otangela ngo école wana ponga na yebi jeune wana za mandian aza na logoté aza donc aza mutu moko aza sans esprit aza sans charisme donc na yebi te école ngo sanga sala ngo asala école ouais comprenez que là je suis avec garçon plaisir balobi mwana musala ya fait rigola mwana musala Jésus de nuance ya lobi Sankara d'écoute ko nika na nguba ya zo kabya Sankara d'écoute ba mbongo apesa bilamba lelo Sankara d'écoute mais aleke na jepo akoma mata ba mikili ngana za garçon plaisir mutu ya makamu na legi tous les porte-parole to mona Kongo ba yebi ki garçon plaisir na za ba diloko te la ngata transport ngana mkongo na rolo bata yes quoi que na alemba poto ko kende poto la cité ko za millionnaire et za ba tumsu bana kata mboko ba kenda na poto te so bando tanga ba immeuble na ba kata kinya o Uganda. Ok, merci. Je suis avec pardon, Sankara d'écoute, côté la ngate pour vos garçons plaisir à betanga pour la ça.
ba fouana donc autant que là va comprendre to eza garçon plaisir porter parole mo crédible. Yaza crédible té. Yaza crédible. Yaza pena yo peno ben obengi Sankara de kuta muta maboki. Muta maboki est-ce que ye mandeza na tamsuzu ke autorité mo vandi bando landa mutu mo bozo sauter na ba chaîne TV zo sauter zo bambana zo kuya na mabele ba Hollandais. Ye wana mutu zo benga muta maboki wana alobela pe ton patron na azara na orchestre na bango azalaka mutu patron na yo azara na orchestre na bango papa faut yeba likamozolo bana patron na orchestre na kati ya maison mère azali cofondateur ouais ta basala mouvement na wera mouvement na bango tang ba longwe wenge musique à 4x4 et pas ya président na biso JB Piana papa chéri donc na pesi bambote sika sali na musique tang ba longwe ba yende basali wenge musique à maison ngana yebi histoire ezaka non tant wenge kabwani Jésus de Nias fait go la gana pas JB ba boya ki akota na porte eza ba boya ki akota na porte ma mwana na loba na yo to tuna yango ba Alain Pela ba yebi sola na yo moni lelo biso doit mieux placer pour nous expliquer ba histoire pour ba tout lelo ba comprendre te lelo ba génération ba zo botama ba yebi histoire te biso doza ba vraiment na ya wenge donc tant que mon garçon plaisir mo ba ge o za génération wenge donc ezaki ke ba la ki et pas ya papa chéri bazaki na wenge musique à 4x4 et pas ya président na biso papa chéri président ba tchai kocha président na biso leader à wenge za papa chéri c'est le fondateur de wenge on sait toyebi eza papa chéri ba tout ba yebi yango mais est-ce que toyebi que non tant on yebi que bazala ki papa chéri donc c'est que cela veut dire que papa chéri na sa ki orchestre ba wera tout ba yoko tapane na 4x4 na ndo diriger bon. Mais c'était papa chez parce que c'est le roi non to c'est le mot batie kocha kolobataka na zaki bazali papa chez po wera azaki musicien leader ya clan wenge bazali pas leader clan wenge après wana ndenge zalara ke bayoka na bien te osala ke basangani tata mobichi Didier Masela vena Lyon bayoko sala wenge musique maison mère tant basali wenge musique maison mère batali ndenge makambo yo kumbela batel te neza boy photo lukato bimsa mutu mobo asa mo liboso na biso ba bimsi vena Lyon liboso après on neza raka mouvement bo bimsi mutu mo liboso tango je suis en plaire neza la raka bino tu bo buki ka mpeka po ye mutu nde azana makambo ozomona yango ke noko atali ke ter ba siffler komi ba ba mbele komi ale OK c'est erotika la ye ouais merci comprendre les garçons plaisir pas lobby non faire rigolo azaki cofondateur ya wenge maison mère ko yiki boyoki garçon plaisir alobi ka ino Sankara de kuta yene muta sala ye pour asalelo Sankara garçon plaisir misi vérité que yena sala Sankara et alobi lisusu ke non Kalugila est-ce que kalisola Caligula ouais ya vena biso Karmapa mais toujours kalisola pardon yo s'appelle monsieur on va na ba monsieur trop so ko aider biso moi mukina na logo wana parce que bana poto ba tout na la c'est bon na mission te fona lugalo ba mission bongo nde bako solo le loko yo Kalugila wana place mo baloba balobi bana changu ba ke ba soki ba kata mona ba tusuki bana changu c'est mission moi ça uta na changu na orchestre mo munena goto omoni nga vraiment pour na Caligula ma félicitations na président Karmapa vraiment omoni moyembi a rotika la moyembi soko obungeli na mamobo azong soka toujours na chant donc ba félicitations vraiment na nzembo asalaki ya Caligula donc ngai pende zabu na kata kar na ngado nzembo mikolo na zoka yango wana vraiment donc Caligula wana batani komba mutu te mais mutu ami yebi asalaka mabe ami salaka makambu boy donc Caligula eza ya kokangaye donc balobeli mutu te. OK, merci beaucoup, merci. Comprenez que je suis avec Garçon Plaisir. Je suis en plein centre-ville, dans l'immeuble Beautour. Dans le but que presque n'a pas le je ne ma vérité. Tout le monde que j'ai presque na chute na Garçon Plaisir. Garçon Plaisir, ouais ça là, tout le monde commande na chute na yo. Ouais ça qui est solo na yo. Monde de la fin na yo par rapport à site yo yamba yo et puis bana bateau ba hôtel là yo. Si c'est ça Congo Dialogue. Ouais donc Congo Dialogue ça site moro ya bien donc site moro oyo vraiment et amara ba mission bien site moro ya amara ba jeune le wa Garçon Plaisir boso tali jeune Swentaibo Garçon donc ils a vraiment chaîne moro ya bien donc nazo sinalega ba tout bon to beta ki bongo na hôtel Venice vraiment et les gars qui très bien ils a qui concert il y a responsable, il y a vraiment concert, il y a honorable, il y a concert, il y a battu, il y a concert à Bachegete. Il y a vraiment très bien. Et pas na biso local là déjà et comment on mon messano donc sur hôtel na longole lamba na ngai hôtel masinga ya avion et kangama ndenge singa ya soutien kangama mutu na nzoto. Donc local là comment déjà mon messano
le 11 mai awa wana le 13 mai toza bongo na kati ya Nairobi toza na double production to beta wana après wana tozo nga rapide na Kinshasa pour na honorer quelques productions au toza nango mais kala trote awa tozo lancer ba clip ya ba chanson ya ba musicien ya échappé ya Guy Digital ya Mark House Damba ya Nicolas bon on a vraiment ndenge bana mibali wana ba sale vraiment ba clip na bango. Merci beaucoup garçon, plaisir. En pleine préparation, nous avons préparé déjà album ya mouvement. Donc oza na posa ba yembaye, oza na posa ba dédicacé, oza na posa ya care, oza posa donc ya marambe belé donc ya bobenga na plus 243 994 624 56 donc bonjour garçon plaisir pour na ba marambe. Merci beaucoup. Là, c'était Garçon Plaisir de la part de Jésus de Niance Ferregola. Boyo qui bino moko nenga lobby, boyo qui nenga lobby à faire Bercy, boyo qui bino moko nenga lobby à faire il y a président Nazaki cofondateur, il y a Wenge Musica, maison mère Azaki pas cofondateur. Donc Garçon Plaisir, moi ba salutation à bateau yo ba soutenir yo puis moi ba moto ça la moi bien. Ouais donc nga vraiment ba mbote na nga na pesi mbote pa Brigitte Wabi tata mwasi ya bana na kati ya Lille. Soto tali na kati ya Paris John de Grasse garçon Swentaibo garçon John de Grasse na kati ya Panama muta simbi Panama izaye wana donc na pesi mbote pa ya bana tout balingaka garçon plaisir na pesi mbote pa ya ba staff na biso ya Mikili soto tali JP Minga big manager na pesi mbote pa ya Domu Zamba l'intouchable na kati ya Bela yemta kangi masolo ba kote kuna soto tali na kati ya Panama tomoni ya dadangwa bana na pesi ba mbote na pesi mbote epa ya Cherry Gola papa d'histoire Bioni Gola Kokoduki. Merci vraiment na bato tout bolinga rabiso ciao. Merci beaucoup merci na bato tout balandé Michel Lelo. Merci à toi Michel-Ange va bien passer à mon la site Nabiso la carte Congo Dialogue. Merci beaucoup. Là c'était Garçon Plaisir. Bon comprendre bino moko nenga pandi ndusa nenga lobeli makambo. Donc si tu es toujours na parcours to zembela no artiste to betali solo moko ana artiste par rapport à la vie na bango to zana bino. Merci beaucoup. Merci à moi Francine Ngembe. Merci à la patronne maman Francine Ngembe pour na mambo ça la biso. Merci à toi. Donc ngana ben ngas na boka muto so nanga te na boko. Je suis le Moïse de la presse congolaise. Appelez-moi Gucci Mabaya. Merci beaucoup. CongoDialogue.com CongoDialogue.com